bandeko tu balandaka rosa yeyo donc namuki mwa peinture moi balandaka ngai naza awa donc bwanda olobaki non Rosda ozolinga makambo ya poto mais tu n'as rien du tout, même pas passeport. Merci et pas yemoko MG de mi à mort atinaki nga $30 pour na simba. Mais je me suis dit lokola biso talaka ba quinoise sera moins courageuse yango nayaki awa nasi bomona moto na oleka na katikati ya moto na oleka na katikati ya moto donc mpona lakisa bino ke même na poto ata bodesinga mbongo na vraiment courageuse naye awa kosalisa makala donc nasalisa makala na nga nateka mpona kokisa mbongo ya passeport rêve na nga eza kokoma mikili isifi kombo etangami poto ezala Chine ezala Turquie ezala wapi mais nazalaka na kati ya poto donc c'est ça naye awa côté bazosalelanga makala na mwa $30 bata mokili bata mawa MG de mi à mort David atindaki merci lisusu papa makala ngo déjà j'arrive donc c'est ça yango wana naye awa po bomona donc ngai sifi kaka rêve na nga ya poto ekokisama namoni ke nasala ndenge nini na bana koswa makala mpona multiplier yango mpona somba na multiplier nanu $30 wana ekoma ebele mpo sasa passeport yango naye na kati ya zamba so olefisinga mpe mbongo na futa Rosda yeyo na kati ya zamba aye kosalisa makala yango oyo basaka makala yango oyo naosalisa poso na teki mbongo emati après makala yango oyo mbongo emati après nasalisi passeport destination Kapoto donc c'est un peu ça makala yango oyo na kati ya zamba naye kosalisa makala mpona je mikili poto kaka nde naolola te na mwami nakondi peinture ekoti donc na kati ya zamba mosika donc c'est ça autu bazosoutenir nga merci déjà koda liboso $30 mais na mayele nanga naye kobalusa yango mpo esala bien bandeko tu balandaka Rosda yeyo donc namuki mwa peinture moi balandaka ngai naza awa donc bwanda olobaki non Rosda ozolinga makambo ya poto mais tu n'as rien du tout, même pas passeport. Merci et pas yemoko MG de mi à mort atinaki nga $30 pour na simba. Mais je me suis dit lokola biso talaka ba quinoise sera moins courageuse yango nayaki awa nasi bomona moto na oleka na katikati ya moto na oleka na katikati ya moto donc mpona lakisa bino ke même na poto ata bodesinga mbongo na vraiment courageuse naye awa kosalisa makala donc nasalisa makala na nga nateka mpona kokisa mbongo ya passeport rêve na nga eza kokoma mikili isifi kombo etangami poto ezala Chine ezala Turquie ezala wapi mais nazalaka na kati ya poto donc c'est ça naye awa côté bazosalelanga makala na mwa $30 bata mokili bata mawa MG de mi à mort David atindaki merci lisusu papa makala ngo déjà j'arrive donc c'est ça yango wana naye awa po bomona donc ngai sifi kaka rêve na nga ya poto ekokisama namoni ke nasala ndenge nini na bana koswa makala mpona multiplier yango mpona somba na multiplier nanu $30 wana ekoma ebele mpo sasa passeport yango naye na kati ya zamba so olefisinga mpe mbongo na futa Rosda yeyo na kati ya zamba aye kosalisa makala yango oyo basaka makala yango oyo naosalisa poso na teki mbongo emati après makala yango oyo mbongo emati après nasalisi passeport destination Kapoto donc c'est un peu ça makala yango oyo na kati ya zamba naye kosalisa makala mpona je mikili poto kaka nde naolola te na mwami nakondi peinture ekoti donc na kati ya zamba mosika donc c'est ça
auto bazo soutenir nga merci les gens code à liboso $30 mais na mayele nanga na ko balusa yango pour et ça la bien